Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Botama Congolais oyoka elengi balobi Kinshasa nde makambo. Kinshasa elengi o wapi. Donc tolali tolamuki makambo asika. Tolali tolamuki ba réponse asika. Tolali tolamuki ba information asika. Wana penza Congo RDC mon pays. Souka na ba information. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Kandenge Zalaka, bisoye yo lisusu, toye lisusu na makambo asika. Wana eza ba réponse vraiment ya Luna Mienzi. Luna Mienzi a pesi ba réponse mibale concernant libala ya Ronel, concernant surtout ba biloba loba o batu bazoloba sur kombo na ye. Ezalaka bongo. Donc ba message wana déjà na tongo ya lelo déjà tozwaki banini ba réponse wana parce que réponse ya liboso ezalaki na butu, donc lobi wana na butu tango makambo ezalaki à la une que non Ronel abali de apesi ki réponse na ya liboso et sikoyo réponse ami balé aye kopesa ngo na tongo makasi. Bandeko kandenge ezalaka avant tokota vraiment na ba réponse ya Luna Mienzi na kosenga na batutu o balingaka penza Luna Mienzi o penza basepelaka. Donc ceux qui bamoni Luna Mienzi sur scène motema na bango epelaka moto na kosenga na bino, surtout si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso. En tout cas bokota, bo s'abonner, bo commenter, bo partager et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. De l'autre côté peto senga kandenge zalaka na ba fan nyonso ya tonton Ronel toyebike ebele ya batu penza basepelaka na tonton Ronel, basepelaka na beauté na ye, basepelaka na façon vraiment à s'incarnaka na ba film. Alors to senga na bino kandenge zalaka bokota, bo s'abonner, bo aimer pe vidéo, bo commenter et puis bo partager et que ça la biso kitoko penza makasi. Alors makambo nde makambo bandeko na sengi nanu na batu nyonso oyo bakolinga vraiment bayoka kandenge zalaka biographie surtout ya Luna Mienzi. Tosi to sala déjà biographie na ye. Alors bokota bokendo tala kuna nde bokoye kola makambo ebele, en tout cas tolobaki ebele sur sa vie. Bokoye ba niveau d'études na ye, bokoye ba penza bazala combien na famille, azalaka ekolo nini, akola kindenge nini, donc ebele ya makambo kuna nde bokende vraiment ko découvrir bokota kaka na Étoiline Inès TV na système ya bien makasi. Siko ebele ya batu nanu kandenge zalaka balobaka mingi sur relation amoureuse ya Ronel Kosi na Luna Mienzi, surtout na ba photo oyo balataki noir ebele ya batu vraiment ba confirmaki que non Luna azalaka mwasi ya Ronel azalaka mobali ya Luna. Ebele ya batu babandolo babongo biso to bandolo bana biso bongo te, mais ebele ya ba fan babandolo babongo. Sikoyo nakoya nanu ko éclaircir moi makambo yo kandenge ezalaka. En tout cas bandeko boyeba déjà Luna Mienzi na Ronel bazalaki na bango na relation amoureuse te. Au moins ata jour balataki oyo ezalaki na émission moko il fallait basala émission na bango ezalaki story love story plutôt love story bango pe balingaki ba banda neti ba
Baby la donja qui nous salue en passant et grâce Luzolo donc bango pe balingaki e ba émission wana ba bando sala mais c'est comme si et simba ki nango te ba sala ki soki 2 fois kaka et puis et si la ki donc yango ba tebele bazala kana makanisike Ronel abimaka na Luna Mienzi en réalité bandeko bazala ka mwasi na mobilité bazala ka ba collègue de service et puis eloko il faut toye ba bandeko Luna Mienzi aza mwasi oyo azalaka social kandenge na lobaki l'autre fois aza mwasi moko azala social ceux qui aza na moi problème ako préférer na ye aloba donc azala bongo et puis Luna Mienzi aza mwana liboso ya famille na bango moni mutu bato ebele surtout bana liboso ba comprendre situation oyo bana liboso la plupart bazalaka na bango pe na besoin bazala pe na ba grand frère bazala pe na ba grande sœur siko ba mikuti bango nde bana liboso aza na grand frère te aza na grande sœur te sikoyo comme Luna Mienzi yango mona aosolola na ba grâce aosolola na ba Ronel pona ye azwaka bango comme ba grand frère na ye comme ba ami na ye donc eza bongo en tout cas pona kokota o relation amoureuse en tout cas ezalaka te bazalaka mwasi na mobali te bandeko batika vraiment koko sabino toyebi ke ebele ya batu bakotaka na ba réseaux sociaux pona koloba biloba loba donc mutu na mutu azokota penza aye apesi ba information oyo mais en réalité en tout cas bazalaka mwasi na mobali te. Sikoyo 3 aux réponse oyo Luna Mienzi apesaki batu eza que ye Ronel abalaki ete donc akoki jamais koloba te ke motema pasi to estomate Ronel abalaki ete en tout cas moyen atia voix na ye ezate parce que biso toboya kana biso ba droit d'auteur tala kaka YouTube na makambo ba droit d'auteur vraiment alandela kango mingi yango na tia kananga droit d'auteur ba voix batute nga moko na zwaka message wana penza ndezaki message ya Luna lobby Ronel abalaki ete donc azala mwasi ya Ronel te wana penza ndezalaki réponse ya Luna Mienzi bande qu'on a répété encore Luna alobi Ronel abalaki te et puis Luna azalaka mwasi ya Ronel te wana penza nde réponse oyo Luna Mienzi apesaki batu na makambo o nyonso ezo circuler et puis deuxième réponse na ye ya tongo kandenge ezalaka donc bino moko boyebi tango ala mukaki kaka na mbeto mbala moko ayaki déjà na réponse boyoka réponse na ye wana kutu ezalaki message na page na ye ya Facebook donc on a kotanga ngo kandenge ezalaka est-ce que wana penza ezalaki libala po nanga boma nzoto nanga wana penza réponse pe ya Luna Mienzi donc pona ye wana penza ezaki lango libala te akoki jamais koboma nzoto na ye pona libala wana te boyebi réalité libala wana ezande libala ya théâtre bandeko eza libala théâtre donc andenge ezalaka donc ba photo wana batiaki ba vidéo wana batiaki ezalaki ka pona buzz bino moko boyebi baza ba star donc balingaka vraiment ba kombo na bango etambola et puis Luna Mienzi azoloba kozala star ezala facilité soki olingi pe ozala star netiye donc ndima mafinga wana penza ba message pe ya Luna pe aza somo aza somo mikolo bazo sambwisa ye na ba réseaux sociaux mikolo bazo finga ye mikolo ekomika Luna na Luna mais ye pe atiki te alobi na ko répondre droit aux réponses Luna oza mwasi ya ko encourager bandeko nyonso bo bando finga Luna Mienzi en tout cas no senga na bino kaka na ko continuer toujours ko senga na bino botika ko finga mwana bato Luna Mienzi azala kandumba te to mona pe ba mosusu bazo lekisa ba parole loba zoba en tout cas bo retiraka ba parole wana eza bien te Luna Mienzi azandumba te Luna Mienzi azazoba te c'est une femme intelligente intellectuelle surtout wana penza boyeba na batu mosusu ofinga ndeko na yo ka boyo ofingi mais niveau d'étude na ye na ya yo kutu ezata ya kokokate alors totika ba makambo wana bifinga wana eza bien te to senga na bino vraiment botika bifinga ezo sunga te ezo détruire ba âme ya batu ebele na minute oyo
comme tolobaka chaque fois que tozala wana pona ko soutenir surtout moral ya Luna Mienzi. Tozala wana te pona ko finga kaye kolobelaka mabe pona kombo na ye eza bien te. Luna Mienzi jamais azala mwasi ya Ronel. To ya Grâce Luzolo azala mwasi na bango te. Donc ya considéra ka bango kaka ke ba camarade nanga, ba ami nanga, ba grand frère nanga. Donc des façons na ya considéra ka bango bazala ba mibali na ite. Ata bino moko bo pesa Luna mibali combien. Donc soki mikolo yo pe Luna Mienzi akomi kosolola soki na tonton Jérémy Chabani ekozala lisusu ke akomi mwasi ya tonton Jérémy Chabani. Soki mikolo yo Luna Mienzi akomi kosolola toloba nani mosusu nano abali te. So mo akomi kosolola soki na Kevin tokoloba lisusu ke aza mwasi ya Kevin. En tout cas totika batu mosusu bazo loba alingi vraiment komi pesa na mibali kolandalanda mibali te bandeko aza mwasi moko aza social moni batu o bazala penza social surtout batu oyo baloba mingi bazala mwa bongo bazala mwa bongo soki amoni ke peut-être grâce Luzolo aza mwa collègue ya bien aza ami ya bien yokanga aza mutu te ka ko jijenga. En tout cas au mona batuana azaka pembeni parce que aoboya na ye na ko tikoloba makambo moko boye bakie ko critiquer nga to eke ebimi ezongi batu mosusu bazala bongo et puis en réalité mobino moko boyebi eza na basi oyo bazwa ba déception na basi mosusu na ba camarade na bango ya basi abeteli moi lisolo kandenge zalaka lisolo ya vie na ye après quelques heures seulement aller abandi koyoka yango epai ya bavoisin ayoki yango epai ya soki nani ayoki yango epai ya soki nani. Donc makambo na ye ekomi kotambola na 2 heures de temps kaka pamba soki na 4 heures de temps kaka pamba na journée moko yango omona bato ebele lelo surtout basi omona lobi ngaki camaraderie ya basi na linga lisusu te parce que nazwa ba déception ebele muto a préféré penza azala na ye na ba camarade ya mibali mosusu bato ebele bazala bongo yango to comprendre ka pe situation mosusu nga kutu vraiment na place ya Luna na lobakango chaque jour to juger yete to yebi te le pourquoi azala pembeni ya grâce à to yebi te le pourquoi azala pembeni ya Ronel na émission mosusu na salaki message moko akomaki alobaki ke grâce aza vraiment un bon ami pour elle. Grâce azala wana donc ceux qui ont un problème nini ya ndenge nini grâce à Zalawana ayokaka ye et puis grâce à jijaka yete bon comprendre. Donc batu mosusu pe bazala bongo peut-être azui déception et pas ya ba ninga basi kandenge zalaka mwasi oyo ayebisi soki aya ke kuna balusi alobibe ayebisi soki be ya ki abalusi alobi soki seki songi komi komata aboyi na ye komi kotisa na ba comprement ya ba camarade basi a préféré na yete na vanda nanga esika moko na solo la tana mibali parce que to yebi que la plupart a mibali sur 100% mibali 90% mibali bazala ki songi te to yebi que zana mibali o baza ki songi mibali penza mais izala ka moins 10% mais na communauté ya basi wana to lobi to yebani bo silika na bino te bo silika te basi to silika te et donc on a vraiment la nature na biso basi to zala basi ki songi sur 100% ya basi 10% kaka ya basi nde ezalaka ki songi te mais 90% ya basi penza ezalaka ki songi na ki songi yango aboyaka kutu na bando seka jour moko ndeko na biso moko zibamboyenne abando loba you Congolese guys you like songi wana zoloba bino ba congolais bolingi songi azoloba penza tellement ba yebi ke basi ba congolais balingi ki songi maka balingi ki songi makasi peut-être yango pe Luna Mienzi akimaka na surtout na vie oyo akomi nango lelo vie ya star ezalaka vie facile te bandeko ezalaka vie moko il faut zala na batu oyo bakoka vraiment ko garder secret na yo. Parce que moindre pépin, moindre geste, vie na yo mobimbe comme exposé na ba réseaux sociaux. To monango, o mona comédienne na comédienne tel, bazaki ba pire.
wana ba secret nyonso bazo sololaka mais moi likambo ka ya muke ba émission ibandi ba secret nyonso bandi kobima ba mosusu batindela biso nde ba voice omoni ka muto atindeli yo voice message à voice boy donc makam nyonso ndenge ezalaki ndenge babandaki ndenge kendaki ye pe azobanga parce que ayebi ke soki na sololi na grâce aza mobali mibali bazala na biloba loba te mibali bazala batu o déjà nzambe a créé bango na secret makasi talaka le jour que nzambe azo créer mwasi alalisaki mobali pona nini alalisaki mobali pona ko garder secret mobali aza mutu oyo agardaka secret mais biso basi rien biso basi to gardaka secret te nakoki ko garder secret lelo mais soki to swani kama kama muke mbala moko na bandi ko bimisa mbala moko na bandi ko yebisa ba voisin omoni jour wana yebisa kinga boy tala kutu ba preuve tala kutu ba message ba audio atindela kinga nyonso mtokomi ko bimisa parce que ba swanaki mais mibala ta soki ba swani soki aussi obeteli li solo en tout cas ko garder secret wana yango yepe azalaka pembeni ya grâce azalaka pe pembeni ya Ronel en tout cas tozwa makambo yo na ndenge ya mabete botika vraiment kofinga Luna Mienzi na supplier bino na kombo ya Nzambe place nyonso bozolanda émission oyo en tout cas bosala partage s'il vous plaît botika s'il vous plaît kofinga Luna Mienzi Luna Mienzi aza ndumba te Luna Mienzi aza eloko bino bozoloba loba wana te bandeko totika vraiment totika Luna Mienzi batu nyonso ya sololaka na bango eza ba collègue na ye de service eza ba ami na ye a considéraka bango comme ba grand frère na ye wana nalingi pe na rappeler ka ndenge ezalaka parce que tokomi presque suka ya émission na biso en tout cas bandeko Luna Mienzi na Ronel Kosi bazala na relation amoureuse te wana penza nde réponse oyo Luna Mienzi apesi bazala na relation amoureuse te balingana te bazalaka na bango ba collègue de service bazala na bango ba ami baza teke o mwasi o teke mobali bandeko totika ba makambo wana totika vraiment kofinga totika vraiment ba biloba loba ezosunga te wana na opesa lisusu ka toli na opesa pe conseil kana Luna Mienzi zala toujours mwasi ya makasi kolanda bifinga o te kolanda biloba loba ya batu te zala toujours une femme forte bato mokili bazala wana kapona kofinga kolobela mabe ko kritikaka batu donc mokili ezalaka bongo surtout pour na vie na yo ya kistar soki okomi déjà star donc vie ya kistar ezalaka bongo bato bakoya bafingi yo bato bakoya bakubalobi mabe pona yo donc ba information moko ya lokuta moto akoti kaka sali ba information moko ya lokuta ebi ata vie na yo te mais akomi kaka kokotisa wana vraiment nde ezalaka vie ya kistar alors zala na mutema munene zalaka na mutema munene persévérer surtout na musala ozo sala kokata musala na yo te continuer kana musala na yo ndenge osalaka na yo kitoko et surtout kokata vie de prière te donc vie de prière penza ezala nde arme na yo place nyonso ozokende en tout cas tiaka Nzambe liboso tiaka Nzambe na katikati ya vie na yo tiaka pe Nzambe sima donc makambo nyonso ozosala Nzambe azala totalement au contrôle omonake makambo nyonso vraiment otolobaka nyonso et obandokende bien donc kolanda ka biloba loba te kolanda o balobi nini mama okokoma na niveau moko ozokoka kotelema lisusu te ezala bongo ezala penza bongo donc continuer kana musala na yo tu es une femme forte une femme courageuse et surtout une femme battante ngana yebeli yo na biloko wana en tout cas continuer to sambela pe pona yo toza awa pe pona ko soutenir yo quel que soit ba mafinga batu quel que soit nini biso pe to ko lemba te koloba batu batika kofinga batu
tokolema na biso te to continuer kaka ndenge zalaka. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, to komi vraiment na suka penza émission na biso kandenge zalaka. Donc bokota, bo commenter, bo partager et ko sala biso moi kitoko. Botika la pe Luna Mienzi na Ronel Kosi moi ba conseil ya kitoko ya vie surtout oyo ekokipe kosunga bango.